Salut, bonjour, bonjour, bonsoir à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, maman B52, je suis là, encore une fois de plus pour nous servir. Ma grande famille, je vous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi ceux qui a koloba ezali tozanga tie toya kapona koluka ko partager ensemble na bino bay o ebolandaka biso awa na kati ya B52 la mignonne officielle. Ceux qui ezali mbala na ya liboso en tout cas, nous vous demandons de vous abonner, aimer, commenter, partager le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Et aujourd'hui, nous allons partager rien que sur la scène où s'est passé dans le film Nabiso Inconnu. De Bibiso surtout, ba familiois, pe ba familioise, film Nabiso Inconnu, ezali kolekana kuna na Bellevue télévision, ce qui n'a nous aussi opportunité, topé aussi n'a nous tenté pour na kolanda. Film wana ndeko nanga kene na lombango parce que il y a des choses et le bana wata jibem piana papa Chéri Sultani, il y a des choses cachées dans ces films où ils a que tant que yango, ça te pousse à réfléchir, ça te pousse à te poser mille et une questions, ça te pousse à prendre des décisions pour ta vie, ça te pousse à améliorer ta façon de vivre. La famille, je veux aujourd'hui parler, je veux vraiment beaucoup plus me baser sur la scène. Il y a famille, il y a papa Nabiso, Vini, na moi c'est Léon. D'abord, avant de commencer, je félicite la dame, elle joue tellement très bien. Et Vini, félicitations à vous. En tout cas, félicitations. Bellevue. Tango a place à kabatu. Aye barake, muto so na tie place o, a pesange loko, a pesanga couleur na olinga. Muto peso na tie place o eboe, a pesange loko. Donc ba façade Bellevue à lukara na ba film. Parce que au mona, net je peux donner un exemple, nga naza actrice. Naza doué te na reçoit na naza rapenza naza doué peut-être na ba scène moko eza romantique, mais yo bengi nga na film non o tinga place mo ya reçoit na on peut sa meilleure na ngati. Est-ce que vous me comprenez? Non, peut sa meilleure na ngati. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans mon assiette. Tala Léon ndenga zo jouer. Elle joue tellement très bien que je me dis non. Bellevue a eu kobimisa ba talent ya batu o e bomba manakati. Cette dame. Congratulations to you, ma'am. We love you so much. Keep it up. Keep it up. Aujourd'hui, moi, je ne regrette pas à Rotambo la tête haute de dire que je suis familioise. Je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que j'ai choisi. Donc, on a choisi Moutoumoro Isaac à décevoir Binoté. Au fur et à mesure, vous voyez qu'il y a toujours des innovations, il y a toujours des nouveautés. Et ça, c'est qu'à stack, au manque à changer la façade. Non, elle est en train d'innover. Ça se dit comme ça en français. Hein? Voilà, corrigez-moi sur le bien ma bé. Bandeko na biso nyonso o bazali ko se retrouver na ka ndeko na biso Léon. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Quand on dit faut quitter le mariage toxique, makutu kagwa quoi? Quand on dit il faut quitter le mariage toxique, makutu enge kwena kuna makutu kagwa ko? Matoye yo karaté.
mariage toxique eza kate ke mwasi ao mobali azo maltraiter mwasi eza na basi mususu pe o bazo ba maltraiter mibali et puis toi tu es toujours là et puis ce qui est étonnant vous allez voir que la femme est là elle est en train d'endurer makambo mususu o eza que non tu peux même pas supporter mais elle est toujours là elle dit que non je suis là pour mes enfants je suis là parce que le monde loba je suis là et si tu meurs aujourd'hui les enfants, que tu es là pour tes enfants. Je ne demande à personne de divorcer, mais tu dois savoir comment faire pour arranger la Katia Libala. Papa Rabiso Vini. Maintenant, je me demande, est-ce que Vini a qui ici? C'est la question que je me pose. Belle-vie a bombé l'homme à Simana Otoko découvrir Bissonio parce que là, nous sommes juste en train de nous poser des questions. Moi, je me dis, avec caractère, il y a Vini. Et qu'on a deux chemins, la grande famille. Comportement à Vini envers sa femme. Je peux dire qu'il y a d'autres hommes, mibali misusu, akutana peut-être na ba kumoko boye et pesaye. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Akutana na kumoko boye sala moi traumatisme mo boye azala sous na confiance ya moi cité donc à comment on a le quoi moi ça comme sac à box de même avec deux femmes il y a d'autres femmes akutana tellement na ba choc na bolingo ebele na yo akutana libala mo boye donc elle n'a pas confiance en son homme. Alors, et bien, quoi, les zongele kaka. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas pour rien, on nous dit que dans le mariage, moi, Sina Mobali, vous devez être comme ma camarade. Vous devez dialoguer. Vous devez communiquer. Tu ne peux pas faire quelque chose sans pour autant partenaire nayo azala out to aye bayangote. Il faut toujours marcher ensemble dans nos couples. Pourquoi? Pour éviter problème. Il faut parler. S'il y a un problème, tu appelles ton partenaire, tu lui dis non chérie, tu vois ça là. Peut-être que c'est que tu avais fait ou la façon dont tu m'avais parlé, je n'avais pas aimé. C'est comme ça que l'homme change. C'est comme ça. Yo zananda kuna mobali no sala makamo wo sepela na wote mais tu ne lui dis rien. Comment est-ce qu'il va changer? Parce qu'il azan zambete, azan magicien te, azan dokite. Tu es dans un mariage, le mariage, c'est un mariage. Tu es dans un mariage, boko jenga koto ana. Un mariage, ya. Oza na kati ya mariage na lo wana lingala pona boy na ba gave. Oza na kati ya mariage mwasi na yo asala makambo moko boye ya mabe oyo sepelaka na yango te mais tu ne dis rien ovandika ngume. Comment est-ce que la femme akoyeba que non likambo nazo sala ezo sepelisa mobali na ngate? Parce que si vous êtes Bible lobby quand vous vous mariez 1 plus 1 égale à 1. To longue na mathématique 1 plus égale 2 mais dans le mariage 1 plus 1 égale 1. Si ko soki yo ozo ko meka ko faire comprendre partenaire na yo te aoye bandeni nini dites-moi la grande famille de B52 la million officielle. Donc na kati film o inconnu na boko kota na ba scène mususu na baki na ya to meka ko lobela ne fils que 10 minutes. Pour la scène où ils la papa na biso Vini. Il y a des gens où yini Vini. Mais moi j'aimerais dire toyebite batumsu basala makamususu yo monyeka sali même oyebite nini o etindi a sala yango. Qu'est-ce qui pousse à la personne de faire ce qu'il est en train de faire? Donc nous allons tous découvrir ça ici. Na kati ya chaîne ya Belle Vie Télévision na film oyo inconnu. La famille. Restez branchés. Familloise. Tout ça, on cande, tout ça là. Rendez-vous à ne pas manquer. 16h30 heure de Kinshasa. La film est courte. Malama ko kinding. Qui to aimer, to partager, to tcheba commentaire. Kandeng ezalaka. Nzambe na nga pambola bino biskanyo soboza. Na bakina to meka ko partager. Mais soko za na mariage moko eza toxique. Yoka. Okokufa otiki bana na yo
bato baotikala kokoma ogogolelo bana yo ndoki oboma mama na yo yo ndoki oboma tata na yo. Donc soki oza na mariage moko oyo eza toxique, luka moyen o résoudre problème wana, luka elongi ya nzambe. Tokutani na mbala nsima soki Yesu azongi te. Merci. Salut, bonjour, la bande de cognos de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, l'année passée, oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bellard Production, ba fanatique ya famille Bota, ba comment ko organiser chaque année pour na ko award ou pour na ko honorer ba artiste ou ba sepelisi bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezo salama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue, numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product. Ba produit oyo eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso oyo ezo sunga biso pona ba santé. Produit oyo eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et aider ngai pona problème ya ménopause. Na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko causer nga problème ya tension et causer nga ba problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na komaki na oubli moko ko sakana ngote insomnie, nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique. Na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko kumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango na lobi non essayer na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka ko skende même musala te ozana problème ya diabète. Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Vous avez problème ya kyste, problème ya myome, problème ya stérilité, problème ya fragilité, problème ya problème oyo ezotumbisa santé na yo ko hésiter te o contacter nga na numéro na ngai. Vous avez problème oyo basuki ezokata na ozala problème ya peau ba produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso. Ozala problème nini ezo déranger yo ko hésiter te prostate ezotumbisa yo ko hésiter te nini ezotumbisa yo benga ngai ba produit oyo eza ko sunga maladie nyonso tout. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na yangai eza na prix te na lingaka bino mingi yangwana
na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndako na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na bangeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne. Botika la bébé. Oh la. Kina sala mignonne bongoli yango zero. Lobezala kina 10 52 yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.